Bonjour monde entier, bonjour tout le monde. Je suis très ravie de vous retrouver encore plus nombreux connectés chez www.cleboa.com. Je vous peux évaluer comme ça sans pourtant dire merci à celui qu'on appelle de la nation à Mokil Momba. Merci à toi, merci à Ampo Herman. Ampo Herman, Mikolo Nasobenge, image à dessin, mais quoi? Annette Kana Dragon Ball Z, d'image à dessin, mais Batikao. Ah bon, je dis merci à celui qu'on appelle Freddy Akimbe, Dodo Vicente, agence Dodo Vicente, merci à toi, Rigen Matamata, Francis Munda, Bimotema Carmel Moukoulmania, Papa la Fal Bob, Batika quoi. Aujourd'hui nous sommes là, Tozo Tambola, Toye Kotambola, Toza Kinshasa, Totambola, tout Kinshasa, Toye Kolukelabino, toujours solution pour Ezo Tambola, Ezo Lobama, mais Lobami n'a si ma caméra. Mais les lots, Toye quand même Kotambola, Toye comme impression à Batou par rapport à Makamba, Loba, par rapport à maman Amazon. Ba Loba, mais Oko Melete, n'a si ma caméra, et Koko Melae. Ndeba Missous Bazo Loba, que non, Bana, tout ça là, Mamba Bana, les lots, Toye Koyoka, Ndeba Bazo Lobela, impression à Bango, idée na Bango, ça peut moutou. Maman Amazon a zappé moutou, a coupé Rosa n'a pas intention nae, Rosa a peine n'a pas impression nae. Mais sinon, on est là seulement pour s'entraider, Boroki peut aider, Bopé ça aider, Asa Nini, Bopé ça bana idée, Basa la Nini. En plus, Totala, Totambola, Toyoka impression batou, Toyoka. Et en plus, Toyeba, et là, on y batou baroki ko proposé na gouvernement pour la veuve, na orphelin au Batikali quand même bazaba na héros national, bazo méritait quand même quelque chose. Oezo ou t'en part nabino. Merci. Voilà, on a déjà une personne là, Toyoka proposition na. Bonjour papa. Bonjour maman. Ouais papa, les autres Tozo Tambola, Tozo Luka toujours idée sur maman Amazon Nabana, conseil ni okope sa maman, conseil ni okope sa bana et puis okolobani na gouvernement pour la veuve na orphelin au Batikali. Maman elo na osenga, omoni grandeur to leleli papa, c'est très tôt. Ba makambo nyonso bokena ngombangu mingi. Ba libanda ba oseka biso. Topesi na nous grandeur moko na minute kaka to comme na babuzoba na ye ko luka babiloko bana na ye ko sala babilo c'est pas le moment toze la tango ngo ko ya 40 jours ndeto komi ko yebake to ko sala boto sa biso to yebaki fi na biso azaki na bana belé Amazon soka ko lobaka ko ya ye ezai na ya opinion na ye net biso to kola na signorina awa to yebike papa bota na signorina to yeba mwana biso moko za papa bota libanda c'est pas le moment to banda o réclamer donc tozana on attend to fanda nanu muke to lela nanu vie tant oyokoya toyebi ndenge nini tokosala soki Amazon akoboya bana wana ezali opinion na ye mais internet papa mbakozaka na bana oyo baoloba wana non bana misusu bazali misusu bakobima alors tant nde tosali nango tokemwa mbango mingi yango apina momo na biso tosepela te donc nde tokunde na honneur boye botika na biso na bablessure toza nango il y a beaucoup de temps on peut gérer la situation. Voilà, si il faut que bana bazala calme ou bana bazana bango calme. Eza net bino ba, au moins bino ba journaliste. Beaucoup mo luka boza ba information bo kanine ko leka. O bana bago leka ezali po au moins position pende mona na te. Mais ba moni mo ba kanai. Yango to epsi bango ba fanda na o ba kozonga poto. So na 40 jours ba ko na ba téléphone to ko solo to ebi ndeni to saba makambo. To ke na ngo mo mbangu penza mingi. O lo bana ngo to ke na ngo vitesse penza. Maman. Boba misuba sepela kité parce que il paraît-il maman Amazon a bando tambo na ba photo ka ya bana ne baza légitime alors bana misuba za bana te. Maman moboti. Maman honnête maman va coller biso et là quoi on est ça matin. Oui, on continue toujours dans les camps maman Amazon azam mutu te bape mutunyo so ata président de la République azana ba conseiller nae to ka pe ba conseiller à Batou na problème oyo et quoi il va star donc on n'a pas de choix, il faut rato le bela bango ba na vie privée, on est désolé. Bonjour maman. Bonjour. Maman toujours tambolelo na likambo maman Amazon conseil nini okopesa enda tikali na bana pe conseil nini okopesa ba orphelin batikali. Donc conseil na okopesa maman Amazon mobali na ye mo kutu abande ko sangisa bana donc ye pelo ko sala ezaka ka sangisa bango na obalakisa kiye te azwa kaka asangisa po baza bana
ye moko ayebi déjà nombre mobali ni ayebi bavecteur mosusu mobali na ndo oyebisa ayebi eza te ka caché bavecteur mosusu abimisa yango aaccepte ka bana wana parce que baza bana na ye ye paza mama ye ezalaki babotami na bamama mosusu mais ye paza kaka mama baza bana na ye donc asangisa bango kaka. Bon conseil nyoko pesa na bana oyo batikali. Donc bana batika eza bango bana Amazon. Donc bayebaka oyo baza na nsima baza baleki na bango. Bango mpe j'espère que bakola déjà. Bazwaka baleki na bango en charge parce que baza famille baza bana bauti na papa wema. Donc baza bana te otika bango so ndeni bazwaka basangana bango nyonso babenga makomba bana papa wemba. Ok, merci beaucoup. Oui, voilà, toujours en route. Tokutaina papa, tout un peu impression. Bonjour papa. Ouais, bonjour maman. Oui papa, tozo tambola toye baba impression bino par rapport hein, peut-être conseil nyoko pe sa maman Amazon pe na ba orphelin au batika. Conseil na wope sa pona maman Amazon na lobi na bino te ke ye awangani bana wana. Soki aza bana o bana baza bana papa alakisa te bana na ngai bango boy wana ayebi ndenge ya sapo famille na bafandeli makambo yango te muna mutu akomopesa point d'avis na ye na ndenge o Amazon awangani bana o boy na boy te faut bozela famille bafandela makambo bandeni bakosala po évolution ya famille wa ekende malamu ke o papa mbatiki bana ebele boy papa mama Amazon ndenge azana bana o msu ya yebi bazandambo ya yebi mais misusu ye ayebi ne bango te ba musicien akenda bamboka ebele basi misusu balula ba musicien bango moko musicien pe ntema pe alula ne pe basi misusu ye moko ke bo pe sa ba point d'avis misusu Amazon awangani bana boyena boyetin faut famille ba fandela et bon bazwa compromis mo ya bien te tala bana ya papa bango parce que papa mba patine pe ba million te pas ne pe milliardaire te Kebine bozo ba idée mo ya mabebu pona Amazon. En tout cas botika vraiment eloko wana o bozolo ba wana. Bozo ya famille ba fanda po famille pe jamais ba ko boa ka bana papa wemba. Amazon pas ko boa jamais bana papa wemba. Aza muta ko za pese soit disant ba 33 bana, vous avez 33 bana nyoto ya boko la bango. Soki ndenge ni papa mbatike pe ne loko moko te. O ya malongo biso to bi ke papa mbatike ne loko. Botika pe azala l'aise aza pe muta pe na libota na ye à réfléchir tant ba fanda na famille ba te bana papa yango. Et à dire que aboko la bana wana afuti la bango ba minerval to boena boete famille pesant na charge ya bana wana bati côté maka bati côté boulé makambo wana vraiment. OK, merci beaucoup. Et bonjour madame. Oui papa, tozo lukato e ba conseil nini okopesa na maman Amazon, pe conseil nini okopesa na ba orphelin o batikali. Bon, a priori na golo baboué, maman Amazon a privilégié bolingwa zalaki na ngwe pa mobali nae. Et cet amour-là a démontré que Paya, Banagnon surtout Oyo, Aboti na le fait Papa Wemba. Bon, en ce qui concerne les orphelins, vous savez que l'orphelin est difficile. Ils doivent comprendre que Papa Zalaki, il n'est plus, mais il y a une maman qui remplace, qui est à la fois une maman. Quand je parle d'une maman, donc je fais allusion na moi si légitime il y a Papa Wemba. C'est-à-dire orphelin baroki ko s'allier na ba maman na bangote, balanda ba penser ba maman na bangote pour créer la guerre. Vous voyez, quand il y a la guerre, il y a la division, aucune chose ne peut marcher. Mais au contraire, na roloba na maman a zone a ko sala en sorte que a répertorier banagno surtout oyo Papa Wemba abotaki a réunir bango atia bango ensemble ata la bolingo azalaki nango na Papa Wemba a sepelaki mwana nyonso azo porter combo ya Papa Wemba a réussir un jour dans la vie parce que vous voyez c'est drôle hein? Et puis c'est malheureux au rejeter banawana ba komi ba chege mais na face ya monde un jour on voit non voilà enfin il y a moi il y a un grand musicien congolais Azachiki mais son père Azalaki star donc en plus héros national voilà enfin ça dit que quand je parle de progéniture ça dit non pas le système il y a qu'à pérenniser parce qu'on ne sait jamais na banaenda kuna bana libanda ba ko réussir mais ce qui maman Amazon a fungoli motema ke bana nyonso ba reconnaître comme yende maman na bango atikali yende likonzi c'est-à-dire tout doit passer par lui comme maman puisque quand le papa part
maman tikali donc maman tikala comme dans le base socle ya makambo surtout c'est-à-dire ba nena zolo ba na reprendre encore ba orphelin ba déconsidérer nan ba maman na bango na ba penser ba maman na bango ba c'est pas facile quand même toi de considérer ida maman na. Oui, je sais bien que ce n'est pas facile. Mais vous savez, ceux qui battent oiseau Luka Kimia Bassi d'Araba concession, on sait toujours des concessions. Puisque en soi, à quoi ça sert? Binoboye, na force, yé pas na force, tant beaucoup bunda, vous voyez, et quoi porter n'a rien. Mais au contraire, ceux qui battent sur se réunir, comme Elo Komoko, je pense bien que Baotambola bien. Bonjour papa. Ouais, bonjour maman. Oui papa, concernant nos copains sa maman Amazon, na ba orphelin au Batikali. Bon, pour nous vraiment conseil on a la sa mère nanga wana za mère nanga tozalaka na ye ayebi conseil on a la sa ye akita motema benga bana nyoso oyo tanga mike via mwana ya papa abenga bango panisa bango batia makambu na ndenge sengeli po makila papa jamais mutako vanda kaka tayaka kumbala moko baka onga mwana papa en tout cas vraiment eza pasi pour nanga na bike papa la star. Comprendre papa la star to ebi vi papa ndeko mene to ebi yango ndeti ngana ko yeba la msu bana papa la msu ata 20 ngana ko do ata na do à la part comprendre na ko yeba comprendre yemo penda zabo ngabi ka mbala la star avant là ya imaginer star akufaka toujours ba problème ezanga kate comprendre mais wa mère nanga tala rabsto ala moloka ido to sana posta na yo oza na bana wana elongo ko boya bana te wana ba makila papa. Comprendre makila moya papa ba makila papa ça le kutate ça c'est vrai mais babi ana molokai bolola ki mukolo yaki bon likamba lolo en tout cas na misu na ngai ça na misu na ngai ponga ni na za ngana za porter à vivre la musique na ngana do so ina la concert na rap ngam na sala na teka ka billet comprendre na ebi vie ya papa na ebi vie ya ndo na ebi ba parcours mingi ya papa na ebi pe comportement ya maman en tout cas le repère ça là ba tu passe mingi na scène wana ba ololaki maman po balandaki déjà day en direct à partir ya palais mère déjà na kubunga ko kangela bana msupport bande ko afia ba porte ko bengana bango et ça là bien te l'air comme ina moloka il est corps comme ina moloka il est mère ayaki na misu nanga mère azwaki photo o ya bana o ya ye photo o ya bana o ya ye na ye na papa ne abane ko tambola ngo l'air de yaki pour na yo ça normal bon pour la normal te ça là et donc ça igual ça là bokabwani bon ye atambola na photo o ya bana o ya yebi oya boti bosku bana obiso to yebi to mona ba face na bango na pété comprendre bon obiso yebi bana papa to mona ba face na bango te donc conseil na pesa maman atika ko partager et ça ma be bana wana baza bana ya papa atika ko partager bango comprendre maman bonjour maman tozo tambola to koye ba vie na yo ba pesa maman Amazon conseil ni oko pesa e pe conseil ni oko pesa ba orphelin au Batika. Conseil na opesa maman veuve atikali a supporter kaka azaka na motema bo mama a supporter makasi bana pe baye baka wana zakaka mama na bango baya na esprit ya bambanda te po wana zaka mama ezande mo na biso ne toza boye oza ndaka libala boye ovani na mobali babi mobali akufi bakomo biso bana tanga pe na olingana nga ngote ezala passe. Mais conseil ezaka bafandaka calme nguya nzambe kaka sunga a consoler bango a pe sa solution ba orphelin pe batalela ka nzambe apo yebo nzambe lobi azambe ba orphelin a pe sa solution sika maye na biso esuki nzambe moko abinenga a pe sa solution atela ka nzambe. OK, merci. Bonsoir maman. Oui, batuna toujours mikolo yango wana babenga bino toujours na mboka so likambo ezali benga mukolo pona bino nde bo na solution toza na drame na mboka na biso par rapport ya veuve Amazon na bano batikali yo conseil ko pesa ba orphelin na veuve batikali bon likambo ekwe wana ezali makambo ko kozwa biso banso toko le kaka banzela wana pona mama Amazon azali nanu na ba shock atala makambo lokola bo mama a mizwa penza mama azala na vitesse ya ko répondre mbangu te bon pona oyo etali bana na bana oyo bazali koya problème ezali te mais le conseil moko na ko pesa bango ke to landa na ndenge na biso ya ba africain na banzi tozali nano na moment ya choc
ndenge ezaleli na biso africain wa tokoma kolinga mingi kosala 40 jours ezali pe mikolo te oyo makambo wana ekoki kolobama bana balanda sagesse puisque bafamille bazali kaka eza makambo moko te tokende na kaka na bamédia net média me kopublie mingi basolution mpenza ekozwama te alors esengeli moma moko ekovanda na bafamille ya papa bafamille ya bamama bakovanda mwa dialogue ya famille ekosalema basolution ekozwama kaka tozali baafricain bon ezali nzela na biso nyonso tu moto moko akozala delesa azali te mais il faut le temps batretaka makambo na bamboka na biso na ntango ya baémotion te toza nano na bamoma ya émotion ngai conseil nakoki koloba nde yango wana. Ok, merci. Oui, totamboli bongo, totamboli Kinshasa, totamboli Kinshasa pour la koeba, ba impression ya batunyo so conseil nini, bazalaki nango ba préoccupation ya bango, o bazalaki nango pour la kolobela maman Amazon. Pour l'angai, c'est difficile, il faut remettre la place à mutunyo so, remettre la place à orphelin, remettre la place à veuve. En tout cas, c'est difficile. C'est vraiment difficile. La polygamie, c'est pas une bonne chose, hein. Ruby Emma, la polygamie c'est pas une bonne chose yo yebi. Quand on dit la polygamie c'est pas une bonne chose, bah Kassayen bazoango lokola une blague parce que bah toujours un vrai Kassayen c'est un homme polygame mais lelo oyo et créé bon nuit tala et roumel même pas mutu ba oti ko kunda e ka kala mingi te lelo to romo lobela marambo famille et donc ça fait du mal. Pour l'angai conseil na ko pesa na veuve, elle n'a pas de choix. Elle n'a pas de choix. Antimaki Koba la star, alors à Sangsara Bana. Kosangsabana, c'est pas facile, oui, je sais, mais c'était pas aussi facile. Il y a revendre Dana star pendant toutes ces années. Alors c'était pas aussi facile qu'on va à star. Donc le gros Dana Mouté Mawana, il y a revendre Dana star pendant toutes ces années ici, plus de 40 ans. Donc, on est capable, il y a Kosangsabana Nyosoana, qu'on va à Bangope Lokola maman. Polanga. Je sais que c'est pas facile parce que moi, la Nyosoroya na idée na ye, maman azotinda moi na idée na ye, mais je crois que c'est pas tous les enfants, ba conseil à mabe. Et après na bana msupe ba yoka bazala, ba ngona pona yoka ba conseil à malamu. Polanga na ko pesa waka conseil wana et puis ba orphelin nyoso batikali, bozoye maman, bozoye mbanda ya ba maman na binote. Mais bozoye maman comme ça ira. C'est bon, Sangani, ça ira, mais ceux qui vont lutter la guerre et aux agas de guerre en guerre, donc il n'y aura jamais une solution. Bon, merci, je dis merci à de la nation Mokil Mobimba, et je remercie Freddy Akimbe, et je fais des gros bisous à mon port, Yomikolo, n'a pas image à dessin animé, à un être à Titeuf. Et je dis merci à Ruby Emma, merci à Teddy Vita Angola, loin de France, Henri Tossé, Rigan Matamata, Dodo Vicente, et de gros bisous à vous, de gros bisous à Natacha Moukoulumani à Miroir, de gros bisous à Francis Mundabi, Montema à Carmel Moukoulumani à Maman à Falbob. Je dis, restez tranquilles, car tous ceux qui ont des problèmes, sachez une chose, que Jésus est là. Bisous.